nyonso bokolanda biso lelo topesi bino encore mbote na bino bisika nyonso bozali oyo ezali tolobela vie boyebi toyelaka bino toujours information parce que eza devoir na biso nde il faut toyelaka bino info boye. Là nous sommes avec Bishop Élysée en direct ya Afrique du Sud. Tomekana nous kosolola na Bishop Élysée boyebi ke makambo vraiment ya kosolola eza moi ebele concernant ba makambo oyo ezoleka na mboka na biso actuellement. Alors tout qui est déjà coupé ça Bishop Élysée. Bonjour Bishop Élysée. Bonjour papi. Tout ça toujours malamu. Mais nous sommes pour la mboka. Ok Bishop Élysée. Déjà makambo eza déjà ebele ezoleka mikolo yo. Toza au moins 2-3 petites questions ya kotuna yo. Makambo ezoleka na mboka actuellement déjà. Je crois au yebi que n'habite sur celui qui déjà Kabila azolinga nommé lisusu premier ministre mususu. Alors comme Zobima il y a Félix Tshisekedi. Bon, alors moi il n'y a pas mbaté tout yeba vraiment ceux qui est bon parce que yoza raloko la CIA. Naza koleka CIA koleka FBI. Eza makambo nazolo ba makambo eza ya solo. Félix a contacté Batie Liembe na Mbongo. Donc ils sont la base. Ngai ngalo bana biloko mwa mutuya. Kongo na kesali Bishop Élysée Kongo oyo nzamba pesa ngapona langa na ye église. Kongo na kesali mulolo bwanga wantumba. Je suis Muluba du groupement Bajila Kasanga. Babenga ba timso ba Bajila Kaka. Village na biso ya Lichimbao. Secteur na biso ya Dibakai. Territoire Ibaya, province Kasai occidentale. Je suis le fils de Tumba Marcel Wamutombo, petit-fils de Mutombo lui Wantumba, arrière petit-fils de Tumba Lubamba, Nazam Luba. Mais le que ça n'a pas si Congo est à Biso Balubate, et ça y a des colonies sur papier. Kabila Tchaki, Ndani, Oyo, Nani, Badibanga, premier ministre, Mboke Bongite Muluba, Aeko Tchak Pinot Bal. Boke Bongite Muluba. Kabila lingacha sous Félix a commis sur les points à Bundima. Babilo Guanto Lingia Mote. Ngaza nationaliste, Ngaza tribaliste était. Batouya IDPS ya Obaza LG. Félix Bazo Finga président Moïse. Matin, midi, soir, président Moïse Bisobo à la calme. Mais trop c'est trop. Tout est nuit. Soit pour la ligne, l'accord il y a Saint-Sylvestre et comment il était. IDPS abimisa premier ministre. Bon tant que papa Tshisekedi dans un président à IDPS. Alors bah qui est dans la candidat premier ministre. Il faut papa pesa qui combo na ko ba combo na lelo. Combo zaki ya Mubake. Famille biologique ya papa Etienne Tshisekedi boyaki. Ya monaki Kabila ya Mbaka Mubake. Combo ezalaki okapi oyo batikela basango na 5 ans. Eza combo Félix Ke. Eza combo ya Mubake. Alors il y a comme président à IDPS. Ce qui le Félix Oligo pour diriger IDPS. N'importe quoi changer. Tous en a bosenga papi gene ya élection. Congo est à biso balubate. Congo est ya ba Mongo, ya ba Mbunza, ya ba Tabandundu, ya Équateur, ya ba province nyonso. Et comme kaka premier ministre, omoni Kabila sana glissement ya 2 ans. Alingi sikoyo atia Félix glissement ya sous 2 ans pour élection 2020. Aluka moyen ba kokende la référendum pour a postuler lisusu. Banda kalawana pona nini te atiaka Félix. Ezalaki pona mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe. Architecte ya social ya mboka na biso. Tanga moni mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe asali o babengi conclave ya bakatumbiste tobimisi lingomba oyo ensemble pour les plateforme électorale ensemble pour les changements ba contacter Félix zala na courage ya kolobela ndeko no Moïse ozala na courage ya koyisa bandeko MLC zala na courage ya bandeko ya ANC zala na courage ya bandeko ba contacter nga mbongo ba chelo liboso soko ndimi poste ya premier ministre Félix ezali fin politique na yo pe fin ya IDPS
soko otiembongo liboso Félix nazolo beloko moni ngana lobaka makambu oyo bato balobaka na se ya mai ngana lobaka ngo vis-à-vis na lobaka ngo polele Félix batieli 500 millions de dollars na Kabila yango mona lobi nga pona ndima poste ya premier ministre esengeli nzoto ya papa Tshisekedi ezonga basali manœuvre mbangu balingi bazokisa kora Tshisekedi kala te okoyoka banome ye premier ministre po kora papa eya tolela yango mais non toti Congo eza ya baluba te eza ya bato nyonso Congo eza ya IDPS yali patrimoine te ya Congo patrimoine batala na dictionnaire eza parti politique lokola parti nyonso ba MLC ba parti nyonso mais ezoka musanga lelo premier ministre faut auta kaka na Kasai papi na koyebisa yo na ba congolais nyonso depuis 60 muta ko contredire ngaza te banda 1960 lelo na ba Congo premier ministre atikala ko bimatia mu Congo depuis 60 premier ministre yaki mukekela papa Patrice Emery Lumumba ti lelo na nous premier ministre mu Congo atikala ko zalate pourquoi Félix soko ndimi ko soit 500 millions ba pesio o ba telio de 500 millions na mesa ondimi ko soit yango o trahir rassemblement o trahir alliance na Moïse Katumbi na peuple congolais yebaka nazolo bango lokola prophète mulu bakotikala kozala président na Congo te soki Félix ondimi poste à premier ministre pour okunda papa Etienne Tshisekedi nazolo banga tant que prophète mulu bakotikala ko diriger Congo comme président te okotikala kana ba poste ya premier ministre. Merci papi. Mais quelque part on dirait aboye kini ma niazo boyani offre wana ya lobi ya kosamba kama ndinga tena bite seko yikan wala za ba déclaration politique masolo kati ezali na lobaka likamba John Chibangu awake John Chibangu azali aventurier na Belgique bafinganga na bagarçon super comme on soki papi Chibangu soki Chibangu bafinganga basala de mission de lo bazala na lobaka makambu ya solo Félix alingi ko trahir peuple congolais soko ndimi poste wana Félix to bengo Judas pe IDPS ebokufa parce que IDPS muto papa Tshisekedi atika kombo na basango eza kombo ya Mubake oya sali IDPS du peuple kombo etika les ande ya yeto yebi yango alors na kanda na zana yango olingika ondi ma poste pona ni Chibala zaka locataire asomi ndako na Afrique du Sud akena poto asali près de 1 mois ba combattant na poto combat Bruno Chibala fait 1 mois na poto combattant ko policier santé kaka concert za la tête mais Chibala ko azali très 1 mois na poto combat na poto ekufa kombo etikala na Afrique du Sud na Kinshasa barozi baso kufa bazo kamite bona oyo France ba utiko kanda combat ekoma na Afrique du Sud na Kinshasa na poto kombe za la société Félix nazo biso za congolais on dit ma côté trahir bana congolais pour baba le premier ministre il a 2020 pour 500 millions de dollars mais non tobo yango. En parlant de John Chibangu ndo tanga komboni wa mama kanisipe yelinga ina mekano moko tuna muke John Chibangu sikoyo mama John Chibangu wana moni ndire ekomi soko sekwa ekomi kota suna makambo ya ba Moïse Katumbi na kati et tout to monte eza ba distraction pena na koloba boye eza distraction te eza jeu ya Kabila tant papa Etienne Tshisekedi alobaki imperium alors John Chibangu azalaki commandant second ya l'idée Kasai commandant liboso ezalaki général Obed Rwandais Tuti commandant second ezalaki ye John Chibangu Kabila bengi ye bapesi mbongo sala le rébellion olo bana batu olingo sala rébellion babimaki ba colonel lokuta na ba major rebelle na Belgique basali ba réunion bana Congo bapesi ye mbongo po basala nini balongola makanisi d'imperium mbongo nyonso bapesa Chibangu Kabila ebisa lia yango muta pesa John Chibangu nationalité tanzanienne Isa Kabila Joseph parce qu'il y a 3 nationalités ala nationalité tanzanienne na nationalité rwandaise na oyo azwa na makasi nationalité congolaise apesa une nationalité ya biovanda wana John Chibangu atikala ko bomata PCT atikala ko bomata ngungi te akanga ata balabala moko na Kinshasa te bolo baketo kangi e pa ngasa coup d'état lukuta omoni John Chibangu akosuka lokola mwanasema kufa na loba yango muka contredire ngal mwanasema za Kabila azalaka nde mwana
a utilisé mon ensemi à barrer John Chibangu pe ninga zawana parler ma pesa ye parler na Gombe wana kenda kana na tongo ina demia bavandi ngana travailler na demia na direction ya investigation na sala wana na ba master baza batikala ba emission de John Chibangu akenda kana parler na tongo aye batindaki mwasi na yalo bakake mpona mobali na yenzo kaliza ba jeune na bango ya Kabila ba utiliser John Chibangu pour alo bake na ngasa la coup d'état na sakila na masolo na président Moïse Katumbi mais John Chibangu tanga Moïse Katumbi n'a pas besoin de John Chibangu pour Congolais et si on n'a pas besoin de John Chibangu. Azali c'est d'état-major, il prévient d'état-major. A combien mon général c'est là. Batoubaye baké même moto mon général a le dit que non to kangi parce que alinga a ça la coup d'état. Maintenant azala qui na Congo a ça la kanini en 2013, 2012, 2011 après 2000 déclaration papa était Tshisekedi de Imperium. John Chibangu Masalani, c'était un aventurier. C'était un tétin au service de Kabila lokola mwana nsemi. Donc nani papi nazana regretter ba politicien monsieur na mboka na biso baza ba matin. Ba ebi politique te. Baza ba aventurier. Le loso ko moni Kabila so vanta na pouvoir. Na ko bana loko buke ko choquer ba tu meza vérité. So Kabila vanta na pouvoir ça ba Rwandais te ça ba Congolais. So Kabila za na pouvoir ça ba Rwandais te. Encore ça ni siti ba Rwandais ba na kati. So que le loko Kabila za na pouvoir ça à cause ya bakia. Mon boutiste bazo travailler na ye. Ba mon boutiste basala 5 péchés politiques de mon boutiste. Na otangelo. Les 5 péchés politiques de mon boutiste ya liboso ya ils n'ont pas la maturité politique. Ba mon boutiste basala Kabila na bio ba mso basala ba connaître. Ba deuxième péché na bango ils ne respectent pas les engagements. Ya o moni ba tche Tibala, ba tche Badiba, ba ninga ba tche Félix. Troisième péché na bango ils ont le vagabondage politique. Quatrième péché na bango ils ont la culture de trahison. Alors, ceux qui, 5e péché, ils n'ont pas la culture des textes. Yango Kabila, azana 5 péchés, Bamobuti, so bazingie. Ceux qui, Félix Tshisekedi, au côté ka, il dépasse pour 500 millions de dollars. Au côté ka, mémoire, papa Etienne Tshisekedi, pour la poste à premier ministre, ils allaient participer, ils ont mort politique na yo. Bazo bengo fachi, bazo ko flatter yo. O ba flatter papa Etienne Tshisekedi bakima ba olenga nkoi ba Roger Lumbala bakima wa bazo kumiso ba rotika yo pe olingo trahir ndeko mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe tala babila main qui donne c'est la main qui domine bosala conclave batayi de pes logo yeba yango bozo finga Moïse Katumbi président ensemble président na dai bozo le n'importe quoi petit moko soki Eric asali émission 2 jours a fingi président Moïse Katumbi mais mbongo bosala conclave utawa. Et ça, comme ça, les gens na bon na na 60 ti lelo azan église de pasteur à 100 brebis. Pasteur c'était berger aux aka ba brebis ndenge. Il dépasse 32 ans. Atonga tabalabala te. Abongisa ta quartier te. Je koko le bakangie likolo il dépasse bozo le belai. Je koko azaki ne député provincial nationalité. Mais na muke pecho je koko zwaka. Asali pont na Kingabwa pont Etienne Tshisekedi do mudu bakangie babwake na prison bokena kata kotia la ete bataille dépasse. Batuboni ba kufi likolo ya IDPS. Alors na pesi na ngai représentant ya IDPS azalaka wa docteur Vangu raison. Na pesi na nga Mubake raison. Olingo trahir mboka. Bosala ki conclave mbonge uta et pas Moïse Katumbi. Président Moïse Katumbi limbisanga CP Salomo bolimbisanga bo. Na ko linga ke bo fingela kanga président matin midi soir. Pas président Moïse Katumbi na CP Salomo botala petit moko Eric a sali émission à son fin de président dans la main qui donne c'est la main qui domine il dépasse pour ça la campagne présidentielle boza partout mais mbongo boza na côté 32 ans boza même na caisse il y a $100,000 pour conclave mbongo ou la président Moïse Katumbi. Alors ils ont participé mawa tout que d'une élection on n'a pas besoin de premier ministre baluba nazo lo bango tant que prophète papi. Na Congo, nous avons dit que nous avons président. A déclaré en tant que Boussakoli. Bible le Dieu confirme la parole de son serviteur. Nous avons toujours déclaré. Nous avons toujours déclaré. Nous avons prophète. Nous avons prophétie. Écoutez, quand il libère la moutarde, nous avons prophète king.
naza prophète mineur te, naza prophète majeur te. Je suis un prophète king. Na Congo, naza muluba. Nazongeli yango naza muluba di groupement Bachila Kasanga. Village na biso Chimbao, secteur d'Ibatali, territoire d'Ibaya, province Kasai occidentale. Fils de Tumba Marcel wa Mutombo, petit-fils de Mutombo lui wa Tumba. Arrière petit-fils ya Tumba Lubamba, naza muluba Kasai occidentale. Na Congo, ndenge yo Félix Olingo zo poste wana, muluba otikala ko diriger président de la République. Na déclaré mon kombo na Yesu. Ok, voilà, Bishop Elise Siko lelo déjà Kalata wa Malembe tozo kende vers le 23 décembre. Mais c'est quoi ceux qui élection parce qu'apparemment déjà on dirait élection déjà ça malangoté. C'est quoi ceux qui élection salami, tout salamité. Peuple congolais, il faut salamine. Et puis mot de la fin pour tous cette intervention de Bishop. Ok, merci. Peuple congolais, babomi bakwe epele ba catholique bakoti lisolo babomi bango ba petit na nga aussi babomi ba tiebe ya babo babomi babasana babomi arma tungulu leki na nga babomi mais nazolo baboyi Kabila na posa pour organiser l'élection te aligacha Félix Tshisekedi premier ministre ba ke sous na 2 ans après ce qui se touche nazolo baboyi ce qui élection que ça la nous allons utiliser des grands moyens. Nous allons utiliser des grands moyens que personne ne nous condamne. Nous allons utiliser des grands moyens que personne ne nous condamne. Ensemble, nous allons utiliser des grands moyens et que personne ne nous condamne. Congo ça ya Kabila te. Congo ça ya ba Congolais nyonso eza pe ya bandeko na ba luba te. Naza muluba. Poso papi eza mutabandu ndalo ba boy. O mutabandu mutalobi te. Naza muluba mutakusumi. Ndi muluba. Kaba kushimi. Tunga kula mwakulu wa kwetu ndi muluba masha mimi kadi ndi ninga bila Félix leke la malo kibi mpaton l'autre a hyper pour 500 millions de bâtiments na mesa Kabila za mutakuya abo aza mutakupe se confiance que peuple les ala calme soki ba lobi Kabila za na posa acha aza na posa ko tiam tout d'offerte aliga vanda libela mais chaque chose a un début chaque chose a une fin. Nous allons utiliser, recourir aux grands moyens que personne ne nous condamne. Oui, voilà, papi. Voilà, moi, le basouka rapide pour tous ces interroger, M. Bishop Elise. Bon, on a dit dans le baboué. Le lozomona, babandaki na président Moïse na Ikabwanda. Balonge na Ikabwanda, baini kama mercenaire. Bakena ferme na baluki babinduki bamonité. Nanda kune baluki babinduki bamonité. Balongwe kuna baidi kambuso ya nationalité. Lelo bayeko bisana kama John Chibangu un aventurier, John Chibangu égale mwanase. John Chibangu azali mutu ya Kabila baleko utiliser. Alors nazolo baboy. Bana Congo. Moïse Katumbi n'est pas égal à Joseph Kabila. Moïse Katumbi c'est un patriote. Aligi akangola mboka, aligi abokisa mboka. Il est le père de la renaissance ya RDC. L'architecte du social ya Mboka Nabiso, les réalisateurs des rêves des Congolais. Oya l'ensemble Tosangana. Oya Kolinga poste à premier ministre Muluba Lisusu. Muluba on tika aux président na Congo. Voilà ce qui ça. Pour combat ils ont en Paris, ils ont en Europe mobimba. Nazo sengana leki nanga Rex Kazadi. Na leki nanga Odombo. Bile bobanda combat en Europe. Na France, na Belgique. Botika ba divergence na bino wana Odombo bota l'intérêt en Mboka reste Kazadi ta l'intérêt en Mboka bosanga na bozong sa combat na Bruxelles bozong sa combat na Paris bozong sa combat na Europe na supplier bino reste Kazadi Odombo bozong sa combat oye tiane tika eza ba fantir tozo le belabi tozo comprendre ezate que mutakufa boliki boko bana bosa la projet société ya Mboka yo moi nos projet société papa ça confie pour la peuple congolais. Dieu n'est pas le Dieu des morts, Dieu est le Dieu des vivants. Hein? Président Moïse Arabi a mobilisé 100 milliards de dollars pour la renaissance à Congo. Merci. Merci beaucoup.